Donc toi ne remonte. Tunia ebisinga no bakoko na ye ba ebisi acha lisu atambola na nini atambola na robe na kani na ye po bamona ye. Wana tobinga yango intimidation. Oh. Intimidation. Yo sokona mo boy. Na catch na baki eni lokola za catcher la reine chakia za catcher so batie mbongo na kubete la reine chakia bazali ya tant super comme na bongo tsemba pour na nini nzambe asali mokili akamati satan abwaki ye na mabele akamati côté ya sima ya roquette et côté ya Congo ya nyei ya makambo nyonso ya bosalite akamati côté ya motu atiango côté ya poto po pasi nyonso nzambe alakela mokili ya kaka na biso na Congo. Mbote na bino ba nyonso bonisa kola émission na biso ya bino ba émission de bien. Émission ekotaka banda na bino sans vraiment ebeta porte na balobi eloko ekotaka banda na bino sans ebeta porte na c'est que c'est le quoi kitoko wa kaka ndenge na besana koloba na se kaka po naza na kanda bakite. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Classique balobi chaîne oyo et ko combattre la chaîne nyonso ya YouTube non moi c'est lingala la parole de la presse na profondeur yango yoko boya ndenge nini. Merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngolu papa na pesa bambote na ngebele pa maître Moïse les États-Unis bambote belé pa prophète ici ya 3 fois balobi pisika ye moko kolo nzambe azokita na veni Lusanga numéro 6 bambote belé pa Porte Gédéon Kayembe na Masasu numéro 6 bakiselaka ye kitalatala nkolo balobi lelo natondisami na sa ye wapi ya koyambela bino mwasi azobeta akobetaka akolembaka te ye nani ye Shakira. Bonjour Shakira. Bonjour. Boni musala. Atokos ndenge nini koyoki mokonzi mboka deja kitisaki confinement de bakombeza te mais olobi kitokos ndenge kitokos mpona va toujours bien koleka bango mpona bavuma kitoko donc naleki bango na ovivre naza bien naza à l'aise surtout mpenza naza na kati ya palais royal donc naza vraiment toujours à l'aise kombeza ezala te naza toujours bien kaka ndenge awuti koloba aza vraiment na palais royal balobi lelo makolo na ya mama Sim Blanche la barbue de la prince nanyati na résidence ya mama na biso Shakira evolution eza ndenge nini mama Bakati. Ok na kati na biso kaka ndenge eza système ya kilelo nabai kaka na oloba te navandi nakangi monoko naotala kamuki ndenge etambola liboso na kati eza toujours likolo kati eza toujours bien nage tote kobungisa ya biso présidente mama Fatoumata Fatou oyo tote kokunda ye mpe déjà mikolo mpe bimisi eleki na miso tozongela déjà baactivité baentraînement makambo to donc ye moko président na ngai numéro 1 oyo asalaki ke bana chaki azala lelo na niveau oyo ye moko tobengi na nkombo ya Zimagola na kati États-Unis donc ayebi ke na miso bapremier bandi mpona solani chaque fois Zimagola kaka président na nga donc ayebi ke bapremier bandi babisaki nga petit na nga kolala te toujours baentraînement azalaka ndenge ezalaka yango momoni ntango tu bana chaki aza boye entraînement toujours menga bayebisi ngai na enterrement wana oleli kobendanaki mwa boyokani ezalaki te oyo nani po bakachise nono tobandoliana te bana mibali boliana pe babalianaka te bate kotia bate bolianaka pe sona bi tolianaka to na bi balianaka ya bana mibali ba basi nono tobandoliana te bolianaka pe c'était le diable te nana kosa répondre nga nano tolianaka ete bakatia balianaka so moni wana na succès makasi olie po ozwa succès na océan du Congo c'était le diable allié prince entraîneur prince waya mutalié c'était le diable te ye pas de so bayebi yango donc mbutu mutoleka inde mpona makambo wana mbutu mutelekaki ezalaki ke c'était le diable allié entraîneur prince ezalaki likambo kefa ye kozoba biloko na bawaya mpaka azalaki robot de prise akobete baprise okotombolo bambie na miro bambie azalaki robot de prise donc so biloko wana ezalaki moto azwa yango président na bango fondateur azalaki na posa azwa yango président na biso d'expérience azali na posa azwa yango baclub mosusu oyo aza na kati bide na biso azali na posa bazwa yango mpona yama baclub na bango ya osoya kati donc bazalaki bakoyedela yango mais motu oyo alobaki ngai nde motu nasali ke ngai natika na bambaba wana ezalaki président na ye sakale diable bango te be sakale diable. Merci
maman la biso Shakira pour la réponse na yo eloko nini ezosala te na monde akati bozala boloka motema lipundu c'est ça baninga moni lumière bafandela yango te lumière bazipa yango na kantine te lumière ata ozango tie na chambre au moins mwinde ezopela biso to ato molili ebake na sa maduta chambre tomona kaka na chambre wana lumière eza donc so bamoni moninga lumière wana epeli mote ya mabe bandi eza kaka loko na vide détaria nyonso mona ndimi te ke bakote mosusu mpe ezala bongo mais kote na biso vraiment mote ya mabe ezala makasi so bamoni moninga azomatamata donc mo mote ya mabe ya makasi mpe na kati ezala ekoma pendaki yabaki ndoki ya live elongo mpenza ya kati kiloko olala mpenza olali olota omoni exemple napesi exemple eza bongo te exemple neti papa nanga mbisi ya mai alinganga te naleli mpenza na olote mpenza azokambulanga kingo ali na kati ezala si wamona pendaki succès nezomata moto wamo bafino mpenza kingo aboma odok ezala motu moko boye mpenza avandeli no aosepela nini na otosala mpe loko te ta mosuku andenge osekaka bamete ndeni boza bien tandenge azodenda moke aye mpe ya moto yakoyi mokolo ya kata nzinga tokofina ye donc oya mpe ana komba boyo bobundana aza te oya mpe ana komba boyo comprendre mwa boyokani te eza mpenza na biloko me bayebisinga yo ozolinga bani na basi ebele te babimaka momonza kati ondeke yo kaka oza na top baninga mosusu olinga kofungola bango mpenza nzela te mais soki moto alobi bongo seke moto yango aza folle soki olobai bongo aliboma la reine Shakira abimisi la princesse de la kati féminine moi mwasi moko boyo azomunda amesa mabele atonda tolo nde na fraîche miliki ya bota te la princesse omonaki ye mwana nga princesse la reine Shakira abimisi princesse la reine Shakira azoforme 4 élitese ya basi okala te na okadone mokili mingi kala ngambu na omela ngambu bato mosusu te toujours kala ngambu na yo na ngambu bato mosusu mpo balusola bazokolusula te po te bakoka te nga naza mbisa monene ngaka kwa requin na kati ya kati féminine dans général il y a quartiers nyonso ya Congo RDC mpe na kati mais oui na kati Afrique centrale puis numéro 1 quartiers moko oyo ayebani soki bilelo bango bazwi baceinture surtout totala na bapalmarès na bango reine Shakira azalaka toujours à top donc nga naleki bo bwaka moni émission oyo bwaka yango bwaka mpe ya bango otala na bavie nde oyebake nani ali likolo nani ali koleka nani yabatami na nsima na entraînement oui entraînement bango mpe kuna basala mpe baentraînement bango mpe kuna basalaka me bango ondire bazokokakoka te yaya nga nabotama sportif naokola sportif naokenda kolima sportif comprendre ta mosusu yoka nde okomi mama mbimba boya oya lakisanga kati kani oza mama mokolo boye babandi prendre yo surpassement derrière bandi olakso nani babetaka shiti boye bandi kolakso ti yokomaka ndenge nga nakomi mponga na bandi sport naa na 12 ans na bandi sport naa na 12 ans ti lelo na sportif ocomprendre ti lelo la reine Shakira aza sportif donc tokokana te na talent to na niveau to na simplicité to na ndenge nyonso tokokokana te nga naza sportif de nature et puis na beta baine na ndenge mosa ya boxe na 2 fois champion d'Afrique na boxe féminine na beta hymne national libanda mboka naza fi oyo nasali physique koleka nayebi te bango basala nini mpo oyo nga nasali yango wana nazalaka trop ser na nga mpo nayebi obeta likofi nayebi nakoki kobamba mpe ya motu likofi mpenza kwei mpe kawa kufi nayebi point victoire motu nayebi place nini nakoki kointeresse na motu oyo aza non sportif nde nako okozala na bakisi wana okatie moi sportif te nga na sportif de nature tu natiaka monoko nayebi oyo nazali na sportif de nature na vrai sportif mpo na beta hymne national ya mboka na boxe féminine pourtant boxe ya basi ebimi baboxeuse ya liboso ya basi eza na biso bamukadi helene mpo na bengami na kati ya boxe féminine mukadi helene bango ta mosusu bayembaka mo na kati babengi bango baoyo bazali bando alambaka matembele mi champion ya fufu na kati ya ndako mpo balafu makasi bango bakomi sur maître non nga nakima bambango asa mbula nga bafanda na époque na matete obanda ta mosusu lokoro ti okomaka martyre mbula bandeli oyo na 10e minute ozonga te ocontinue donc faut continuer na sa mbula okima mbango okoma poli nzoto mobimba otravaille grade otravaille souffle mbula esala okwa kokata bakaki ebandi yo okimaka mbango to mosusu ye ere wana azopangisa bamai ya bakapoti bisika bazalaki mais ere wana minga naokima bambango donc toandenge moko te ye nani la reine Shakira balobi la reine Shakira baréponse na ngai balobi mituna yanga baréponse ya la reine Shakira la reine Shakira nalingi natuna eloko moko nayebi te soki ope bakoko na yo batindaka yo te mpo na nakutani na katiese moko boye natuni ye ayebisinga no bakoko na ye bayebisi atya lisu atambola na nini atambola na robe na kani na ye mpo bamona ye nayebi te yo na otala yo boye naomona yo
aspect est-ce que bakoko no batinda côté obeta batatu otia moi wana tobengaka yango intimidation. Intimidation yo sokona mort boye mort osomona ye namona ye osomona mort na biloko moko boya kibonganga otambola nango alataka kitoko veste ne kitoko na motuka ne ya kitoko azotambola wana bakinganga kala yaya na otuna yo sokisi wapi pako na bino ye nani wana ozolobi kasi mutu olobi mutu oyo olobi wana yaya kisi echanza masolo kala ezalaki ndako ya nganga okomona ndako moboye ya makasa pokota ifo ngunzama pokota ifo sala soki ndenge moko boye pokota ifo sala soki ifo sauter ntango so yebo bina te babandi kobinisa yo binya mpo basobete maboko 3 fobeti babikota ndako ya nganga echanza awa ye epala kanishaki omati escalier nafutelaka appartement amanda bravo na appartement amanda ndako na ofuta nanu trop cher ya koleka ta mosusu ya bakatiese ebele comprendre ndako ngala kanishaki anafutelaka nakopesa prix nango te mposo napesa prix pesa bitema yango ya kotela na ndako tala kala nakomobanga bino mikolo na oloba te sikoyo bango nde baza wana bazosala bato ba intimidation koma yo ngango olika bato ntango oleka na nzela ngala aleka na nzela moto ayebike wana la reine Shakira moto amakanga o ayebi te ntango akotuna ayebi te te tomemo epa Shakira soyo folata bongo bandiki komisalela publicité il faut mama ko bayebi yo to yebani te wana ngate yo ngomna oloba wana ayebani te il faut tambola bongo bato bayebaki nganga mo bavanda na seboye oluka nganga te omonaki nganga kati yo somona lita azotambola na barouge abetibeti bate lita na minute yo champion na biso ya club W eza nani roda aussi asa na tatouage ata lidodo moke aza nango mais aza kati et pourquoi pas kaka biso na FDC il faut l'intimidation il faut un tatouage comme le quoi Ken et toi ma katiez ngala tatouage te na tatouage eza ba cicatrice bitumba so mon ngala tatouage c'est la place na zoka tam ça quand même tout catch makasa swinga mine net ba o eza ba mine wana nde tatouage nanga eta que combattant ya mboka oyo eta que moi sur o azo bundela Congo mpona bundela Congo na kitoko na bundela Congo na makasi na bundela Congo na kolata na bundela Congo na propriété donc na bundela Congo na nyonso jamais na kotia batatouage nga aza kuluna te atoza na batatouage te mosusu ozalaki nango avant oya kata mokomi kache yango na opesa mona oza na ranki nani mpona moni yo ndenge oza ranki na bato nyonso te na ranki na bato nyonso ndenge nani moko soko otangela biso Congo na rankine na mami wata te pourtant monsieur obosani ngo otanga ye mais obosani nga na naza na ranki na bapata bambongo bakacheze aza ngola akunda na mbwa atuka natala mwa mwasi wana bapata bambongo atuka aza na idéologie aza penda fille moko boye oyo lobi nango ana venir na kati na po aye na style na ye ozondima no ye ngana ndimaka mutu asali idole ya lokola nga la reine Shakira naliaka boulangera bana likolo ya ringi nasala idole na nga moko mwana mwasi liboso na kati ya Afrique oyo asala zombie ya makasa bangisa bato mindele baya bakoka te bakraka basalelanga badocumentaire ezanga la reine Shakira oza asir makasi mais oui taka mundele afuti tike mpe mundele moko te bayebele basalelanga documentaire emonanaka na kati ya monde entier bato bataka la reine Shakira moko ka o wana oyo botala na documentaire ngai yeyo mais la reine Shakira tolingi totuna eloko moko bayebi ndenge natuna eloko moko boye babi na baveni bakomoboya kozwa bino babi bokomi na système soki boyokota na veni soki boyokota na veni botamboli makolo ngulu soki batuni bino bolobi nini ke bozozwa possession ngape ya suna na lupango mama lupango so moni mutu abongo sopele ma ya moto soki kali kotuna mama ndako eza te soki ya ma ya moto sopele aza ndoki kozala kati ya kozala ndoki te abiso kozala kati kozala ndoki onaki ndoki te onaki kati te eza ndewaka kati onaki ndoki ya normal oyaki ndoki ya live comment yo akache oza sportif parce que yesanga boxer nini akosala to judoka moko boye ayakotala kache na bino oyo nazwa possession otoka sportif onaki ndoki onaki kati te yaya biso mpe tona posa tozape lelo oyo tozape na mwa na jeep na ngai ya la reine Shakira immeuble ya manda oyo ndeloko eza ya papier eloko donc ya papier eloko mpenza ateki immeuble la reine Shakira sombi immeuble donc na posa mpe moto amoni mpe akoti na ndoko neti bokoti boye elongi immeuble sibino
eloko te kutinda kwa spe ya nyama tout est likona tana 88 mwinda soki epeli koye sikoyo yo mo omoni ke o poto nini immeuble amata pesa biso na différence ya kati na kindoki tolingi toyeba ngo nanu kindoki na kati mikana kopesa biso différence wana différence ya kindoki na kati eza boye kindoki balesaka ngo motu kindoki ya conscient ezali na bafamille na biso bakokona soki bakoza baliaka kindoki balakela génération à génération ta mosusu mabe ta mosusu na kati ya génération wana batia o libabe yo libabe wana omiyebaka teke ndenge natambolaka boye ngai style blanche makambo tu nozombala bia kimi nakozwa boya kimi koko na bino mo balakela génération ke bana ngai basi bakobala te moto ya mabe ekotelaki ete mosusu yabalaka te abotaka bamama na bino mobala abwanganaki alakeli bino mabe ezalaki motema mabeka ya kindoki atia kindoki moko bekati epa na bino kindoki wana elakaka bino yo po yebaka te ndenge oyo osambela konyokwamaka kosambela kokwa balindele ya yesu e boye na boye onyokwamaka na yo moye kindoki yango longwa eza te moye kindoki yango ekende eza te onyokwamaka wana nde babina yango kindoki c'est na mfutima oza na mfutima inconsciemment omiyebi te kende nasa boye ngai natambolaka boye nazalaka na mfutima naza na inconsciemment c'est ça kindoki kindoki eza motema mabe mutu moko boye ndenge afandaka na kwe moko boye ayineneka bafia na babima ya bien ka babima boye pi ekanda mabe donc aloka aveni abina bafia aveni oyo bakoyi jamais kokota ninga oti olobake aveni oye mpona ata mamakolo mpona possession ya aveni ekindoki oye koloka aveni ya bato kati eza boye nga shakira nasali ju nasali box nasali lit nasali catch naza sportif complet catch nanga na mérité kozala catcher natali na catch tobundaka ta mosusu mpe 1 mois chaque jour obunda mais nayoki na ngambo kuna bakombe eza te na ngambo mpanzi na bango bakopanzi na bango babunda te ngalaka shaki abunda kuna nga bazobunda depuis nakopesa nini na bazobunda nabunda depuis 96 mais nga bayebisinga te moke 97 nakutai na mami wata yebisinga aobongisa kache atie yo aobongisa komba atie yo ring moko na ye wana aza niveau moko na mwana na nga princesse ye aza nga na liba bedingwe nga nafrontaka bedingwe bavie sibolite nafrontaka bavie na biso mosu abundaka te bakinzamvue te bato basali bamiracle emonana mpo nga nakenda na temple ya kinzamvue te azali nga somba bougie mwana na nga nasombi bougie natie wana aza alimete atie tya alimete bandi opela bougie epeli boye ange na mapapu ange kaka obinongo osambelaka ange na mapapu wana naobeta lisolo vrai eza ya ngai te ya lisolo na ngai te namona yango epa bijou so nga bato nafrontaka lokwa baya bijou bongo babijou kinzamvue te bato nga nafrontaka donc bato oyo okoki kotangela ngai bato baa na niveau ya la reine Shakira yoka komona nga nde ezopese naza mama donc la reine Shakira mama oyo azokolonize oyo aki kosokola kati nga nde nanika yango lokwa bilamba nga nde naosokola nga nde naobongisa kati nga nde napesi kati elengi mpo ezonga elengi ya mo na youtube moto ayebaki yango te moto abandi youtube na kati ya RDC ya totala tokotala monde ya youtube beta bakoma bakati yako oyo oyebi tala bande na bango oyo babandi monde ya youtube tala ane ya Shakira tala bande kaka mpo ocomprendre ke la reine Shakira nde ayaki lisusu na bilengi ya kati mpo ezonga mpo kati ezonga mpo libanga mboka RDC bayebake bakati bazoresiste kaka na RDC babiso la reine Shakira. Merci la reine Shakira aza na kanda na bino alobi balongola kaka confinement bokomona oyo akopatapata na nzela na ye vraiment akobeta bino makasi owapi nayebi ke boza ebele bozolanda émission na biso sans audience. Merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu. Pourquoi pas na pesa bambote na ngebele pa apôtre G donc imbe na masasu numéro 6 bambote bele nayebi kozolanda nga Patrick Kishika na rond-point Ngaba mama na biso Shakira nayebi ke ozaka na mituna mais napesi ya réponse te nayebi ke bafani nanga baoza batuyoka différence ya kindoki na kati. Ok pesa biso ya kati. Ok Kacher aza moto asali sport chez bango atala bifonaka na ma protection naye pa mama Saint Blanche na posa ya protection alingi nasala boye
Maman c'est une glace na beaucoup na ye soit na kindi na ye. Abi moi na gazo bouton o chaque bouton folia kango et ba le passe. Na biki. Pourquoi na suis ya passe na ke pa ya papa na biso cameraman. Papa cameraman ndenga na ye boye na ko kisi il faut na pela lisusu. Alors bi na ngomoni liboki ona pesi yo. Liboki wana eza na makambo moko eza wana eza boye. Soko vous utilisez on a pour tout ça la boye. C'est bon la vie liboki wana na ina. Na ke ba 100% je la mai. Na kudi na kopo moko boya mukolo. Kopo wana babi kopo wana tambola likolo mai. Kopo na solo ko wana tambola na tokela desert ko tambola. Ngabe shaki na nina tambola. Mwana nga zwa boye, sala boye, zwa ndembu, zwa matungulu, zwa pilipili. Sopa likolo mai. Ale yo pe meka na meki boye na tambola. Na yena ngona moyi, ngona makekachi basala ngona. To na yena ngosko yo na moyi. Mino boye biteke na ndeke pa koko. Koko na pasene kuna vandi na litoko na yala ali. Ngasko na mena mo gramete. Na ye moya. Na bwa ki pilipili, bwa ki ndembu ta kabila ka shaki likolo mai. Atambola. Bo beti na bo. To na ka shaki ko to biloko. Yango na bikachera okikozala akufi tokenda ka saint ndena bakambale bene biso bakachera to mona nzambe ba oba mema pona ibiso tala nzambe nde asala mokili oyo apesi yango satan eza ba mama to ndeke pa bango eta muntu okufaka to foka biloko na biso to tika kango ndo mona bakachera to sa cérémonie nga fana tika na biloko ya Shakira muntu akoti na temple nanga azu biloko nanga to za kindoki bozo kindoki neni na kela kindoki nanga kati eza eloko oyo yo simbi na bata kati eza lisport kisi yo tozaka nango na catch eza nzumu tosimbi tout comme lelo elimu akati sukiti komi bakoma benge frère Paul Paul akende kamba ilo so banzumu nyonso not kabilo te bloko za mwana mais temple dingo ezali boko nyonso te mais ye moka lobi ngana kuna na yambaki edingo nda bongwani nakendaki kuna na ngala ebisi bino frère Paul abongwani papa dingo frère Paul mais biloko ni na kamba te mama na ngai mwana na ye azaka tiere dika kibaza menga na tuna ke lobi abimisa ta mwana moko te mwana ne mutu mususu ne format te bongo te te yo format bi songo te bongo te ma selon moi chenera na polémique na vie frère Paul okama ko banga ye moko wana il faut liboso beno bana boye na bana boye pas za kache na no boye te edingwa papa na respecter le quoi papa poko bana na boti nanga etekala ejino ko tenga na bana na edingwa lesanga na bana na ko na wita cheye bokolanga alesanga asunanga na bela pe bali mupasa misimbo basome ngakisi na kacha catch na baki edingo lokola za catcher la reine Shakira za catcher so ba tiembongo na kubete na baka bongo mais edingo na boya kaite to na makaka ye respect na mindi tu edingo catcher te pourquoi na saka edingo c'est mon dieu penza au confirmer biso edingo komi frère Paul to bane pena ko lukango mutu ni na ko confirmer biso masole la reine Shakira confirmer bino frère Paul à bientôt là avant ça la paix nuna atiki bloko nyonso akocha komba ya kati ye bino akosa lokola chibile nde mukolo na to koyeba ke njungu edingo atikeli nani ozo comprendre mais ngai na yamba ke dingwe na yambi edingo kisi ba ke bunda makalisusu te ko fongo abi alobi non ngai na yamba ke yebisi na ke fongo la ya kati babi fongo la kati Shakira zali ya tant su pe comme na bongo tse mutema edingo bambo teme bele tant su pe na bongo tse mutema kande na sinani basanga senge ba komba bongo na te kata ngona senge komba pe bongo donc tant yo senga ke commande ake ko bongwa ke ba ki mo ko bongwa kwa Shakira yo sanga na faka mo si ba mbali ba beta na so mo sa ba te position ni osimbela nga position ni osimbela ye yo sanga na tala wala papa ande côté papa ba respect bien les frères Paul wala beta masole dingo ya kala ndina nga na lelo fo papa na ngai mama mi se dingo ba bote omoni tangu na senge komba asaki kache comprendre tant on senge komba le obete dingo no asaki dingo na mtu frère Paul tout peut se respect de les frères Paul ne nga zani fasa na jubilé pour asa icône ya catch congolais fasa na jubilé komba ikozala après komba wana nde tokoyeba ndenge nini oyo tobi kosala différence ya catch na kindu to comprendre. Merci kaka ndenge na mesala koloba abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Pedro Production grâce TV balobi chaîne oyo ko combattre la chaîne nyonso ya YouTube balobi ye moko la reine Shakira a confirmé biso lobi edingwe abongwana na ye donc yo oyo bane koloba ke tozela edingwe na 3 mois ko bunda kati ndeko na ye mwana na ye a confirmé yango lobi edingwe abongwani na ye tozwa nanu élément oyo bongo tokozonga na sima.
Katchez na kombo ya Shakira. Mais quand on tourne dans l'ingaraton tout ça là tout à la bilongo pe singa mu Congo boyo ça la bien té vraiment. Oui bien. Tuni to ye babo vivre en ndenge nini na veni na bino. Est-ce que ça na ate? Tolingi to tune loko moko à propos kaka ya Katchez Shakira. Est-ce que Alexa Kabakisi na ye na quartier ni ezala ke Katchez moko to Katchez na quartier abimisaka mbongo hein azosala bakisi na ye bato na quartier bazomona est-ce que ya sala ngo mona ngo te eloko ani ezala te kombono nani pardon merci nzamba pambola yo. Bonjour maman. Tolito na yo oyebi Katchez moko na kombo Shakira. Oyebi na ndenge nini? Nayebi aza ndeko na biso tozala quartier moko balabala moko aza client na ngai osomba biloko namonaka ye alekaka asomba batomati mapa atika pe telefone na kabine wana na mosala nasalaka ya kati avivre ndeni na quartier. Vraiment depuis que nayebi ye nayoka ye nanu te na mabe oyo aswani oyo alakisa apundi oyo abeti mutu oyo asali eloko moko boye bato batondi na porte ndako na ye namona nanu bongo bamakambo ezalaka tomona yango mpo bakartier ebele bakartier ebele omona avandi na quartier alingi bayeba ye azobimisa bambongo abimisa basardi tomona yango toyebi te soki epasala yango na quartier. Vraiment nano namona te mpa na ye tomonaka kaka pe nde tomonaka na tv bakati na ye elekaka asalaka makambo na ye libanda ya quartier. Merci tongi toyeba kombono na ye. Kombo na ngai Julie. Merci Julie. Ok. Bonjour maman. Bonjour. Okoyi koyeba Katchez moko na kombo ya Shakira. Oyebi ye. Ovivre ndeni na quartier. Mama toliaka ko ngalingi tanto osolola toliaka malamu. Shakira bana ye osana motute. Osaka na ba mama. Garçon. Ça aza bien. En droit de faire makasi. Shakira. Est-ce que nalingi matuna eloko moko pour lelo tomonaka soki Katchez ou Katchez akoti na quartier okomona kuma olakisa kisi nini na miso ya bato kobimisa bambongo basardine kosala batapage toyebi te koya Shakira na vei na bino batapage wana asala yango te tolini okopesa Shakira na mosala akontinue na mosala na pe aza simple ayebi kovanda na bato na bamama na bajeune garçon en tout cas te nakumisaka aza bien eloko nini asala malamu oyo amarka yo moto soki ovandi ye aza respect po bato mosusu modele wana akotia mapeka boye po ayebi ke aza makasi soki nasali boye nakobeta soki nasali na kosala boye me ye komikitisa simple okoyeba te aza moto mpe asala makambo na ye baaction okoyeba te simple. Merci mama kombo na yo nani nasepeleka na lia na yo merci. La reine Shakira toitomona otamboli na veni tobeli kotuna comportement na yo babaya yo na veni mais témoignage mabe eza te eloko nini oyo osalaka mpo ogarde témoignage malamu comportement ezaleli na quartier mama ya moninga aza mama na yo papa ya moninga aza omoni ndenge toaka na sport toaka na baéducation de base wana baéducation ya kobota moto otanga bandako na biso ozali mal éduqué otosaka mama bota yo te seka na kati otosamoka ngai nazalaka te nasingi mikolo komba mais nasuka na respectaka ye mpona la reine Shakira azali mpona koloba na bino boye ngai nde naza boye na respectaka motu nyonso na veni ata mwana ya moke mpe na veni yango ekamwa bape bayebi nga nakoti ya baconfine eza nanu nabunda pe te bon bamonaka nga bonjour maman bonjour papa bonjour
Ah, bonjour, ma chérie, ma bébé, Mike. Oh, maman Shakira. Bonjour, ma chérie. Et Soukiwana. Donc, la sonate. D'habitude, les personnes ont été à YouTube. Quand YouTube, mais qui nous n'avons pas tiré au fait d'éteint. Non, 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 non. Merci, la reine Shakira. Au sein de la Mawal. La reine Shakira, nous avons un temple royal. Il y a un nouveau palais royal. Dans le temple royal. Oyo et soutenir la reine Shakira. Oh, nous avons un secrétaire. Il y a beaucoup de là. Oui, à la secrétaire, on a temple royal. C'est eux qui sont dans le temple. C'est dans le temple. Dans le temple. C'est dans le temple. On voulait que tant soit autant dans l'église, nous sommes patala, pasteur. Pasteur ouais puis ya nakata ko pasteur azate donc na mongo. Oh, pasteur. Mais le pasteur azate, ceux qui bazali 100 c'est que moi 30 et to 25. Que zala ki basambela ka pena mais basule petenga mi. On voit pasteur fils ya na nikole, pasteur fils. On a mongo oui. En fait yo ko sambela to ibindi. Oh bali ngamba ki basambela pa. Moi pe na kuzu ayaka ndi sur le temple bo sangana. Bo sambela longo. Nakata mzala oyo soki basokoli elongi comprendre mokili omona mokili omona ndako wana bato balali na kati omona bonde balali na mbetu omona mwasi mo balati bilamba azongala otali eboye omona ebolubu ndenge aza na makwanza omona basokolo elongi ocomprendre mokili nde mokolo ocomprendre ke l'église na mokili na biso paster azala la reine Shakira à part kobunda kati osalisa mpe bamaladi. Oui, nasalisaka ngutuma donc bamaladi nyonso ya kobwakela o bakobwakela yo problème spirituel na problème spirituel bakobwakela yo maladi babwakela yo boye obalaka te oza na kindoki inconscient donc ndoki inconscient ndenge nabetaki ke balakela bino ozwi mobali moko ya voiture lobi ozwi mobali moko ya moto lobi kuna ozwi moto ya pusu apo okomi na porter okiti okomi na baya pomba kwa baya bakomi na donc o comprendre vie na yo te biso kowutaki o comprendre vie na yo te otanga baklasse mingi otoka mosala te bokena moninga bazwi moninga yo baboyi yo ntango mosu opo oleke na mayele babiloko wana mpe ezali baenvoûtement inconsciemment okoki koloba nini mpona baye oyo bakoka kopusana pembeni na bino te po eza na bato misusu baza na baproblème aomonaka po pusana azobanga o kuna bakopesanga bacondition boma tata boma mama eske makambo wana ezalaka lisusu so omoni bongo soki motu wana atombola makolo mulu na kombo alati kitambala rouge aosengo mutu nga asengaa mutu te nasengo mutu nasanani so naposa bato nasuka nzunga mwa famille nake nango na kitambo bamort ane ekufaka ezanga famille wana nalembilembi bongo na ndeti yoso mona moto olia mutu nasenga nanga mutu te nasenga mutu po wana babaya na bango mutu nyonso oyo aza na posa ya la reine Shakira mpona problème oyo babengi inconsciemment envoûtement oza na problème moko mental oza na problème moko dérangeaka yo osalela yango basurménage ezali baenvoûtement oyo comprendaka te obela mbasu 5 fois 6 fois nasalisaka oza maladi moko boye donc yo moko oyebaka te ndako navandi boye nga mama mobimba boye nasubaka po anini kaobiso baluba po na kitoko yango nasubaka ote mpo balobi ke naza pembe yango nasubaka mingi mpo basa pembe mingi basubaka basa pembe neti yo te ya pembe baza mwasi maekita na se esangwa mokwea wana basubaka te na bibasi ya bongo basubaka oyepa na ngai nakosalisa yo epui nazopesa succès na bakatier oyo baa na posa succès nayebi ke si bozwi succès mais succès oyo na posa opesa bino yango te oyo napie bino na flashaki bino la reine Shakira nde fongola la reine Shakira nde makambo la reine Shakira nde naloba boye bato bamona lokola naoloba na maseki bao mpe bacomprena lokola bachaleur ya moto bafanda pena bacomprena ete fi wana makambo la reine Shakira aza makambo te fena azalaki ka pembeni bato ya bafanda bafanda na Shakira wana ndenge nini ofanda na Shakira ndenge nini mais acomprena papa njoli baya soki baye boyebi place bokoya te bobengi nga na numero na ngai yaya bashakira moko babimi ya bapela batatuage nga ya lobaki eza nga te nga za tatouage te nga tatouage. Merci yenani la reine Shakira tolingi tolobela kaka mokie po tokomela biso na suka mpona ceinture na yo mais yo mpe ozolinga mpo kolibere ceinture oyo te banda okangama nango ditango kaka ozolinga kolongola ngo te okosala mpe boye no komba mpenza ceinture no age oyo akogani arécupere yango te si sikoyo mwasi ya makasi
pas que bête la ranche qui a monani oh soka monani a betinga zui ceinture oyo na bunda yango na compétition bunda yango eza pena ndenge ya famille na bino ebingwa na bunda yango na champion non ngai ceinture yango oyo ezali na minute oyo nasali nango depuis 2007 8 2000 nasali nango ba 5 ans ngo depuis 6 ans maintenant mutu nalembi yango nana posa boforme basa makasi babetanga bazo te komba ya ceinture ngam na okotia te sa fédération de tia komba ya ceinture soki batie kozwa ceinture il faut babunda championnat na bango mpona moyiba basi bakomi ebele mpo ngai na to ceinture oyo ya chance na beteli bango na zelo nakuta babasi baya mingi te na beti bango mwa mbangumbangu bao bazalaki wana na beta bango rapide ngai to ceinture na 5 minutes na kota boye première prise deuxième prise eloko lokoto c'était pou moto kaka chaki ya champion du Congo. Merci la reine Shakira, champion du Congo. Vraiment bachapeau na yo ebele balobi la reine Shakira. Obala c'est la reine Shakira belle montée en français kalami ke bo le dire la reine Shakira mkolo bala mais monde tu faut pas mon la reine Shakira bala il faut ba caméra ba ya ba filmer ba mona la reine Shakira yo abali jusqu'à présent la reine Shakira bali te maintenant ça te prenait dans la besoin bateau ba bien rapona que ça la même fois ça plus de 143 bozo na bic bozo bic bozo amba be mam ki bozo bic fiancé au sana sur la tête i fiancé nanga ayebi ke mwasi na ye musala sala ka yango wana un petit peu so boya qui va bénir yo boya ni va le comme bénir le week-end sur le secteur no ça te nana besoin je t'aime te nana posa benganga po na makambo oyo za nango ngana salisa yo benganga po o tia komba na fi oyo mona makasi toza na ba nani Jurema asa champion na kati ya Angola asa pe na ceinture lokola yanga Jurema bokochanga koma na Jurema bokochanga na komba na ba fi lokola ba tie ba mbongo na bi fi wana lo ba mingi bana ko lukene na lukela ta roda abuka ngata liboko ata likolo pona ndima ye pona ndima mututi lukenga ta roda aussi na kati ya Cameroun et na kati ya Amérique olobi ke na otia lokola lo bota champion du Congo ya ta champion ya Amérique bobunda na ye tshela nga ba lokola ba ninja tshela nga lokola ba Valentina na kati ya Europe Valentina asa champion na kati ya Bruxelles naza na ninja asa champion d'Europe tshela nga batu bongo obengi nga na numéro ya plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473 numéro la reine Shakira ozwi ngai moko direct soki to mosusu naza koyamba bato mpona kota na bato na oyamba koyamba secrétaire na ngai kombo na ye Papa Njoli bokulaka oyambi Papa Njoli bamusicien bakoya naza bamisi ebele bayebi ngai nanga nde babwaka bokanga mabanga te po oyo bio eyebi kaka mabe na yo nini misala mibale koto oyo théâtre koto oyo te théâtre eza mosala oyo nga na bala na vie na nga ya carrière na nga na vie na bandami na théâtre à part théâtre nazobeta bale nabeta bale naosa théâtre wana nanga mwana moke nabeta théâtre naosabeta bale naosa théâtre naosa théâtre naosala jo naosa théâtre na bandi boxe tona komuta bacompétition boxe po boxe ekomisa motu kande sina koma oseka boye eza mpona kati na boxe mpe nazalaka kanda sotenga mpena bomonaka mpe amuta na face po boxe epesa po omonaka motu bomoni nyemaka mpona bambe peut-être ipe omoni ngai bana baso bapembe wana bazo basimekita ngai akobamba motu mpe ya likofi nazongisi ye normal tala ngai makambo bino bolukelaka ngai osala émission notanga kombo na ngai keba na yo motu asaki émission atanga kombo na ngai ye nani nayebi obanga te ye nani te moi mwasi kasi ye nani nayebi obanga te po émission na ngai nayebani émission epesa vie po baluke batala ye amilukisa vie na ndenge amilukisaki succès na ndenge na ye amilukisa na ndenge na ye nga nakotanga komune te mais yebaki nakobambo iperdu tozongi normal avantage na désavantage na monde na biso na monde na bino ya kati na kati vraiment baavantage eza ebele po ezopesa nano relation kati esomisanga mapango kati esalaki okoti na ndako oyebi ndako ya la reine Shakira ndako na kati esalaki yo ozwi caméra na yo futi batransport no YouTube yo koluka Shakira kati esalaki BBC Africa télé numéro 1
ya monde BBC eluka Shakira ezaka kuna kati nde esalaki la ran Shakira azala propre nde omonga molati kitoko makasi blessé kuna kati tenalati oza kecha les coques les coques ya griffe ezo denye mikolo yango les coques. Merci un mot pour la émission na biso ya sans audience. En tout cas merci mingi et pas ya ça patron pour la patron Pedro Production la ran Shakira yo donc toujours neka gezalaka la ran Shakira no yo donc na sepeli na chaîne donc na posta tout sur basi otindela nga pe image po liboso na sala na doit te nazebisa bato na poka kiyo bato basenganga émission na mimona te natala te botindela ngai ya nini abengango nini lien na partager epai ya bato na ngai epai ya bato lokola na club ya millionnaire donc il faut ekende il faut natindela yango bato oyo bakoki kosoutenir mpe bato basoutenir na Reine Shakira. Merci. Tokomi na biso na suka bambote no pa banani. Mbote ya liboso na pese pa brave bolema les grands cinéma. Comme on est en donc brave bolema. Oyebi ye dans la kati ya monde ya YouTube azali na pese Jili motema ya Shodan mama bana Shodan donc na pese bambote nako Jili motema ya Shodan bona ko sundeni. C'est la pese bambote na bankona kati ya yebi tant hôtel émission ba bona ba Jili motema ya Shodan na pese bambote na pese papa Njoli Bokulaka la secrétaire privée à la Reine Shakira bambote ebele pourquoi pas na pesa Chaleur Yamoto Fabrice Fidèle donc Fidèle Massassou Fabrice Fessier bambote na mike bisikaza akoyoka bien akosepela esalema bashebe de bien na pesi soda na biso na kati ya avenue Panzi na kombo ya Lourd donc Lourd donc na pesi ye ba bambote ebele na mike mosala malamu donc mosala vraiment esala maklasa na bien na bosanité kopesa mwana na ngai na pesi ete vraiment osilika komona ye Jeanne Omoi Shungu na pesi bambote ebele na pesi Jenny na pesi champion local maboko ya nzambe motema ya mama Bilami Tamba na pesi mwana na Kevin bato batala documentaire bango na Kevin donc na pesi bambote ebele Kevin bambote ebele donc vraiment na documentaire donc ya na succès na minute ya l'équipe bango na succès ba bakati wana pour par la suite ba image vraiment na obunda na mwana mogo ya muke mwana na ndeke Kevin ibe na zo muke olipa ko mwana mwana wana ba oyo na bosanité mwana na ngai phénomène Omoi la fille ya maman donc bambote ebele na pesi mwana na ngai Fanny Matebo bambote ebele na pesi Paisine Matebo bambote ebele pourquoi pas na pesa Roberto Matebo bambote ebele na pesi Capella Star bambote ebele bisous donc na bosanité ko pesa ya ngai ndeko ya musala moko Boyka la maîtresse Boyka bambote ebele payer moko profeta matu bambote ebele tout c'est équilibre motema ya maman na bango donc bébé hollandais bébé maman tout c'est équilibre et photo mwana ya papa équilibre jembo marocain donc bango donc là suki wana merci nayebi ke bozalaki ebele pona kolanda émission na biso sans audience émission ekotaka na bandako na bino sans ebeta porte nango kaka ndenge uti ekotaka na bandako na bino vraiment bosepeli natondisamaki na esengo ya koyambela bino la reine Shakira mwana mwasi oyo azwa ceinture yo na nozwi te sala mpenza makasi osala nini ozwa po alobi ceinture na ye akotika yango tomoni yo ozoluka yango eza pasi vraiment po ozwa yango tokomprendre makambo nyonso olobaki okosaki na yo biso balobi vérité eza na ngambo ya kote oyo merci la reine Shakira merci à mobose papa na biso Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu bambote na ngebele pa levi ya bambote nebele balobi journaliste ya kilelo bambote ebele balobi pa ya Leti Milolo pourquoi pas na pesa bambote ebele pa Portre Gedeyoka Yembela Massasu numéro 6 bakiselaka ye kitalatala nkolo bambote ebele pa ya prophète tia balobi bisika ye moko kolo nzambe azokita na lusanga numéro 6 bambote ebele pa Patrick Ishika na Rompwengaba pourquoi pas la pesa bambote na ngebele pa ya famille nanga Mandiangu wana nazomona Rina Mandiangu Nadège Mandiangu Nikleti Mandiangu bambote ebele epa ya bébé Jérémy Pedro bébé
fait grâce à Pedro, Bakote Nabino, Ebele, Balobi, quant à moi, la barbu de la princesse, Nakoti Kabino Boyete, Balobi, Baï Nanga Lelo, Nazoti qui est la reine, Shakira, Plateau Nanga, Asakanela, il faut ça la théâtre. Il faut ça la théâtre, il y a un ticket dans le plateau, Nabo Nanga Tia Babaya, il y a un dossier dans la baille, René Nayot, la qui s'habille sur Moussala, Aro, au Gangeli. Dans les cas, ingénieur poisson. Nakoti Boyete, Natigeli Bino, la reine Shakira. D'ailleurs, tant on a joué à la reine Shakira, tant on a bien amaka, la maîtresse Katalé, la femme du vagin, moi ça traumatique, moi ça m'a tombé, moi ça c'est papa. Moi ça c'est pas Kanda, nous sommes pété, c'est mettre la solo. On a fait nos prières. Pour le logo, on a mon injustice. N'a pas mettre du sol. Donc, quand on a fait la kapenza, bon, quand on a besoin de ça, tu as une injustice. Pour Nanini, Nzambe a sali mokilio, akamati Satan, abwaki yé na mabele. Akamati côté ya roquette. Et il y a côté à Congo. Il y a Niei, il y a Makamunya sur la bossalité. Akamati côté à Motu, à Tiago côté à Poto. Bon, pas si nous sommes Nzambe à laquelle mokil. Et à Kaka na biso na Congo. Poli ya fufu ya pambo na monoko pasi polo ke kobota pasi po onyoka maboy pasi nyoso na moki e kakaka pasio meto to ko ke na moki ya poto njele ya kate na bite kuna soke ya ka paradis soke ya ka ninjo ngai pe na yeba kate ya kuna saka toujours le pays ya nzabe tatambuka musika yo robaki moto afa ya epai na yo efa ya na sikali soki yo robio kitao efo kitala parasite nzabe mokoli ko ko sekeke yo meki ko kitala na mboko na biso na Congo faso ko bamba na nzabe na bite so mokwa mokongo ko buka Bravo! Bravo! Vraiment à la Kissi, Moussala Naye, à la Kissi, vraiment, Moussala Naye. Quant à moi, la barbue de la princesse, à nous revoir à la prochaine numéro. Bye, Shakira. Merci.